Patrick Malwavengi. Papa, nini? Papa, nini? Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tant on les kai kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele na Château Rouge. Mais na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Ah, bozo tina kandi na telemia wa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so moye zali, on peut sanga comme ça. Na tina lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Mais ngana zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Non, mais c'est toi qui est comme ça. Oh, boyete, ngana zana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malwavengi. Kunande nazana assurance. Bon, papa, nazana carte fidélité. Problème ezate. Papa dozo kanga muyibi, o kanga muyibi. Na kanga muyibi ko. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Sunganga papa. Na musalo ni. Patrick Malwavengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa. Assurance libela. Papa, ah ouais, zandé. Ah ouais, zali, toujours tinda va coller à avion. Oui, ça la des jours. Toujours appelé la fret maritime. La fret il y a avion, il y a un bien la fret aérienne. Et ça la des jours. Tout tinda on a 3 pays, il y a Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. À Congo Kinshasa, toujours na commune ya Njili, toujours appelé na commune ya Kalamu. Toujours na A45 avenue Bongolo, na Matonge. Global Express, tout tinda kaba mituka, na délai à Maï. Où ils allaient à bateau, dans un conteneur livré directement à Kinshasa. Tout le monde a payé un carton, tout le monde chargé dans la douane, ma camion soyo, ok récupérer voiture à Kinshasa, dengue va récupérer un carton. Qui na Angola, tous allés na Palanca, tous allés na Mabor, tous allés na Ojaenda. Na Brazzaville, tout le monde na Point Noir, na Brazzaville. Tous allés na Nini na Poto, na Mongali. Ok. Ba miro na biso ezana oyo place ba bazwa biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pamba. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence sango. Vous avez pas contact dans 25 rue Léon, Château Rouge. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Alors pourquoi na Bataclan et comment il y a la écarté? Oh, question ana ndenge zali batebele ba poser nga yango. Oui, tendance c'est quand on a une vidéo, tout le monde a les là qui a ogi lutula pona nini. Denis lutula. Eh na bata ogi lutula nzombe la ya ogi pardon, moi ogi lutula bima. Non mais to pesa ka mbote place ça. Na pesa bien na photo Joël Mbetenge. Pour parce qu'il y a salato, salato. Denis lutula. Na ba la mona la lutula libanda. Soki Denis azalaka, tenga to ka denga nga bo so ma Château Rouge. Oh, gabi ba bino wela ki Denis to wela ki nani arrêté à Messi. OK, mais sur la nage mutali nga boka biso donc voilà les qui ambiance les qui libanda wana mais suko yo elo ne sala ki yo ozala écarté. Ah oui. Bon, au moni eza prestation à mutu na mutu. Je crois que le projet quand il a commencé projet na sola na vieux nanga. Na sola ki nga bi vie a sali 40 ans na pour na benga kae. Na solinga bi vie au moins on sali 40 ans na kin ce pour me on a mikili yo za mona poto et ça la peut bien via bisenga bino premier ate mais to lukaka ba promoteur loko la penza mbala la raté producteur ay comme on a monsieur Charles Tabou que je salue merci na musala salaki donc Bataclan il fallait que ça to banego sola na vu moi j'ai commencé à répéter to banego répéter pas à Ramazani na Champigny donc il y avait Ramazani Vieux Desailles Pison Basse Ngai Leki nanga Neymar na Maestro Doustin. OK. Donc on était 6 temps to bandi projet wana. To bandi ko répéter malé ko kangisa quand on enregistre on filmait tous autres de la zo validé. Parce que c'est pas la première fois on a bossé na vieux nanga. Na beti na concert ba freelance mango ina freelance na madame nae Mango Ivero na Noisy-le-Sec na beti na concert et pas à Djonga na beti na concert Lambio Porte de Paris je te salue toi la guide sous na concert musu to betar na lieu saint wana via za wana vie côté za no moi muke
Non, ben nga na ebité peut-être yonde mutolo bayango. Moi vieux dirait Bataclan avec un succès zongité. Non, baba ilo baza batumoko, ba viana baza batumoko il faut ko respecter bango mingi po aza mutumoko yemo alo bango tanga kota na vivre la musique il n'était pas considéré mais il s'est forgé à mi pesi na musala et il est ce qu'il est aujourd'hui. OK. Donc côté maté kita bon, je sais pas, peut-être yonem tolo biango. Mais tant que bandi projet et on commençait à bosser malembe jusqu'à ce que le projet comme à Saint-Denis. Tant un projet comme à Saint-Denis, moi j'ai eu un boulot, on travaillait à Lille. Donc séance pour ça répétition à été mais on était tout le temps en contact avec le vieux au téléphone. Et je crois que Fanatique Moko a posé une question abi mais nini est-ce que akoya na ba musicien na ye? Nga na ebisi na komelenga lobi aza mukolo yemoko yebi oyo aza kosala. Je crois que lui aussi il avait fait une émission à Kin ba poser question est-ce qu'on même ba musicien alobi boyebi ba makamba visa on est comme tu peux demander 30 visas et on t'accorde 3. Donc on est là qui va dire je crois que monsieur Zali sur bat balandi et Dieu merci on lui a accordé des visas. Et là on a sepelé na moni vient na Jado le Cambodgien premier chanteur à vivre la musique ayaki na moni vient na ngai Zola Tempo ou aza ingénieur nga na eba na Bobongo à tourner na vieux na moni les deux chanteurs baye les deux guitaristes baye donc Salina sœur na biso Iyenga baye le quoi la délégation à cette personne et moi je savais pas et du coup ba séance so ba répétition na participé mais j'étais au téléphone avec le vieux na tuna ekutu rama na birama mais ndenge nini montenga lokwa na zoya te bani rama bisinga bino problème ya te yo déjà oyemba na vie oza na répertoire même yemo via bisinga ne t'inquiète pas tu as le répertoire yo bosser de ton côté ya suka nde toko coller ensemble ndenge zala kaka mais bon et salamaki ndenge salamaki je crois que Boumouna na balance j'étais au Bataclan tout ça li balance tangoye bon je crois qu'il avait ACP là qui a bêta la musicien oyo a bêta na baona kin de les achwa na e OK ngana ko che musapina li souté au bena lo ba n'importe quoi les achwa na e voilà et lo ngana lo ba ka Dieu merci a poussani senga pemé na vie wana na yebi savoir faire na yebi rigueur azalaka nango et voir même artiste mingi même ya génération nga on a poto balinga ko approcher té parce que le vieux il est un caractère beaucoup très fort un caractère très fort so liété au kokaete donc tu vois et nga des fois on me pose des questions comment ozalaka na ye parce que des fois là moi ba momo ya piquer mais bon moi Matelo je suis là pour servir. OK merci beaucoup suko projet na yo lelo yo na habité dans banda viking amima na poto na habité soki ozaka na projet ya nzembo nga na yo na ye ko découvrir projet na yo ya remix na ya yo na mabialo après et comment qui projet acoustique jusqu'à présent tu nous as donné aucun signe. Ah d'accord, merci pour la question là. Question ndengezana nazo remercier et puis nazo singa ba promoter le ko ba Big Ansumbu. Big Ansumbu leki na bino alagi na studio, leki na bino silisi Jean-Claude Mabanzo nga leki na yo. Il a dit il a fait. Nazalagi na studio avec mes propres efforts. Na silisi mixage salami batu babeteling ezali chef Adel Okela toujours ezali Rama Ramazani que je salue avec toute sa famille Nokogi Nokogi a participé toi tu es écarté Nokogi a participé dans ba conseil donc vraiment projet Sili mixage et salami Serge Pika l'ingénieur to sali na mix to sali na ye mastering boulot pena et Sili mais le problème c'est quoi il faut na banda sikoyo tournage ya ba clip ya on azo senga na bateau baza na bonne volonté oyo balinganga je crois que mukolo nana lutula messene ya liboso ya liboso ba Yolande Kanyeba ba belo liboso ba na Israël wana star na biso famille ouais donc ndenge zaliona bijou mbenga bombole a ebisinga lobino vu ba makambo elekaki Denilson Fozong sa groupe yango naza ko lancer appel na petit nanga bobo yalala wana petit nanga pena donc yantima yene mtaza kwa encadrer ba massa tout na renommé chef d'orchestre pour passer chef d'orchestre alaka a déserta comment le makam mususu donc bobo yalala ba concert ezate ya otika la ndeni ah bon omoni biso pe na victoire banda ko seka biso mais mukolo ngonge betaka non si to umelaka mukolo ngonge betaka e betaka kaka
balobi likambo eloko soki eza ya yo donc Bijou Mbenga Bombola yebisinga lobi groupe il faut ezonga yango wana nazosenga na bino bana BG bana Gombe bana Kalina soutien na bino bana Lingwala soutien na bino bana Lemba soutien na bino bana Funa bana Yanjili bino nyonso tout na osenga soutien na bino. Je crois que les matelots yeyo nazalera toujours disponible. Les retours sur scène. Donc je suis toujours là. Donc bambote nanga na kopesa na Bijou Mbenga Bombole. Bina filé yaige na peso mbote encore une fois. Viens nanga papi le kan na peso mbote, viens nanga papi ndudi na peso mbote. Ba misa nyonso to kola na bango, ba ninga nanga bandeko nanga Victor Eleison na pesi bino nyonso to mbote. Ebo oloba ke lo mo pona aussi ça souci à Bataclan. Eza ko tout souci à Bataclan te. Pour parce que King Kester a betinga ba salle mingi. To bandi non 80 000 places na nini na martyr. On a vu jamais bandi. Non, na génération nanga. Naza parmi le premier au ya betaki stade de martyr nga. Na 97. Na 97. Na 97. Wana changement ya régime. Wana makambo ya sika. Balagite. Et mené a beti singa Zénith de Paris. A beti singa Olympia de Paris. A beti singa Winter Tour. A beti singa Madeleine à Bruxelles. A beti singa Zénith ya nini ya Valenciennes. Donc on a complexité. Bataclan c'est une très grande salle, c'est une salle mythique. Oui. Bon, na beti kunate mais naza na somo ba salle mythique te pona sina beta yango. OK, merci beaucoup. Et monsieur Sili. Et dis la image de monsieur Sili. Donc tellement pour l'embarrassement. Bon s'abonner, bon partager, bon commenter. On est là pour vous, vous êtes là pour nous vraiment. Bon week-end, bon début à la semaine pour tout le monde vraiment. Bon ça a toujours branché, bon ça l'a connecté. Merci bien sûr pendant ça Congo vous a décidé tout tellement embarrassement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Patrick Malwavengi. Papa, nini? Ah, na balobele lo banda kunati. Au monde tant on le kaki kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Mais na moni na carton il nyelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Ah, ozo tina kandi na telemia wa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so moye ezali, opesanga comme ça na tina na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini menga nazoke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence non mais ça to kende comme ça boyete nga na zana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malwavengi kuna nde nazana assurance bon papa nazana carte ya fidélité problème ezate obebana papa do okanga muyibi nakanyo muyibi ko papa na lesa bana na musala papa na musala muyibi sunganga papa na musala ni Patrick Malwavengi ye Global Express awa donc ngana tindaka kaka awa assurance libela papa awa ezande awa ezali toujours tindaka colis ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza mpe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa totindaka pe ba carton to charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer carton kina Angola tozali na Palanca toza na Mabor toza na Ojaenda na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville toza na nini na Potopoto na Mongali ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela omoni nini osongi maboko pambati kasi mpona tiki yango na Global Express otindi natindi ko ndako tolo baboye bazobenga nga bazwi déjà vitesse wapi oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko